Kofi Olomide, c'est quelqu'un qui il sait comment réfléchir. Il sait comment calculer. Quand il fait ses dépenses, alingara ba dépenses na hors ça là et aboutir na quelque chose mon quand il y a bien. Si ma dépense na aboutir na quelque chose moi il y a bien té. En tout cas Kofi Olomide a zakana même content. Arrêtez de venir avec des sales discours pour nous tromper. Des sales discours pour détourner les gens en hôtel à Kofi Olomide té. Tout bien comme prophète de malheur n'a été quand même. Kofi Olomide n'est pas bête quand il arrive à ouvrir grandement ses portes. Il y a Bino. Bino boza on a pour protéger parce que on a vient à Bino. Poto c'est rien. Na kati ya orchestre Watanabe o chaka voité. Et ça dans ce moment ya wata o yanjo ayo yemba ezate. O yemba na yo to yebi Charlotte Mbanga biso to yebi Mbanga oui. C'est ta chanson à toi. Si vous avez un Watanabe, pourquoi vous Charlotte Mbanga? Mais non! Dans le orchestre Watanabe, oui, vous avez porte-parole, vous avez ceux qui communicologues, mais ceux qui battent au poteau, parce que poteau, c'est ma maman Paris Batombo qui est Château Rouge, et ça qui est un conflit, quand tout le monde va vidéo, vous avez un bongo, après le bongo, on a un papier, quand vous avez un bilamba. Et comment qui retrouve une bateau je suis fière d'être Cindy les cœurs. Je suis Cindy, les maman si, mon énologie. Ce qu'on a dans c'est un jour. On a fait un jour à théonité. On a expliqué ce qu'on a un jour. Un jour, on a dit c'est ok. On a chaîne on a porté parole. Tu as TV5 du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Langue de Voltaire, Yopenda, Yanjour, Dolanda, Naba accent, nuance. Pourtant, tu as un monto, le baka, tozo finaka. En tout cas, il faut tout zong à rapenan. Yanjour, wata menyo na poto, au salini na poto. Batubayate, au banda bangomabe. Au banda bangomabe. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binoté. À Tcheli Binopé promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Kinshasa Mbokate, le bingaï wana wabino persi de ndakala baobete. Mouta défendaka toujours ba personne vulnérable. Autrement dit, petite sœur Ndeko, il y a Motema, il y a Mama si Cindy les cœurs Olomide, notre maman. Respect na Motema Mopa au Mokonzi. Là où le cœur du roi se repose. Maman Cindy les cœurs. Mama si. Ngayeyo. Ndeko. Il y a Cindy les cœurs. Olomide. Wana mo pena na signé pas. Mama si akoka olobate. Mama si akoka swana te. Mama si akoka koyate. Talara honorable. Abimaka mbala moko sorti na liboso ningisa planète. Yido mutu tout en postant on a page na e ba vie. Mais là, on a droit d'auteur, mais terrible quoi. Ça, ça, na batu ba apparition na bango gangisa batu. Cindy le cœur Olomide wana bimi na terrain. À répondre. Batu ba loba, batu ba sale la on a ba challenge. Yesi apparition no ningisa batu. Babaliko buka lokuta kasi ko teka mboka te. Biso atoloba ka to yaka ko teka secret d'état te mais to yaka ni na ba vérité. Première astérisque, le quadra, ensemble avec honorable Cindy les cœurs, na orchestre, barobete la biso musique ya gouya qui toque samedi na Tanzanie.
Donc bandeko tout au bolingara musique, la bonne musique, vous aura déjà, vous foutera déjà, bah bien bino déjà. Le date vendredi, c'est bon quittera déjà. Bon, mame Rosala, talara légende. Bon vivre, je te jure en live. Mama si ana méchant quand même balandengo sakanate parce que ya kitisa bakanda ni ba stress ni dans yemba. Donc bon rapena voix angélique, la voix mélancolique de la planète. Sans filtre. Bon rapena sans avant signer que ça va côté la bien na scène terrible. Ngai yaya voyagera menga na zala wana rapoto zara wana. So koto banba bete bal to chebo. So banba beta koto to chebo. Armure. Ils ont télémana bana nzambe toujours. En tout cas, na tombeli bino concert et là mon abino tout au bolingaka quartier latin, au bino bolingaka Kofi Olomide, au bino bolingaka Cindy les cœurs Olomide Mamasi, autrement dit Mama Maria. Nabi ke boro musique a kitoko. Oh non lo ba mikolo lisa la soso. Awa oye kokwelanga nalingi yo balanga imalamu naboyi yo soge nongelanga ba raison Yakobo yanga mon amour. En tout cas faut na yekola koyemba pona bisa nona na beta mwa ba demi to koto na leka lole montala kaka. Je te jure ezo boma bato. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, si on dit yo kapena, donc, on a invité Bino déjà. Bon, à l'heure, parce que le quadra Koraman Kofi Olomide, Azamonto Atambola, le roi Mundele, il y a la ponctualité, c'est lui. Sora Bino Banda, herbe, ici la herbe, Maman si à la pointe, donc, Nabi que Borosala satisfait jusqu'à la moelle épinière. Nabi que trozoba image trop balancer les binos et Didiora je te salue déjà les directeurs de technique Nabiso ya quartier latin Nabi que côté on nous a déjà aux autres déjà ba son maramdeni aux ala ba balance et tout en tout cas na pesio déjà mbote mingi musala kitoko Nabi que tant yo signara tant yo loba et puis ba exécuter ata to boy ata to sali nungu ezala kaka boum babaliko Buka la gutaka sikote kamboka te, biso tote kamboka te kasi tolo bakande vérité qui sinjora a se révolter. Yanjora ezalaka nini yanjora Yanjora ezalaka nini na yo yaya. Yanjora. Pona nini oningaka ko compléter dajo balobara, muta pesio li banki on négligé pour l'éléphant. Même Kofi ayembangot. Hein? Qu'on néglige à côté moto à pesa li banki pour na moto à la caillou éléphant. Yaya. Quartier latin wana na lobare pa na oyanjora ya lokwa parler na bino. Qui sinjora Christine. Obi ko ke no ma be makasi ma be. Miki de pesio mampala. Est-ce que pena poto pena o attaquer na ba musicien ko peso pena mampala. Ken piana o le lobino nyons tout comme kitise la ye ba nini ba remorque ba problème ken piana surtout bien le mokoko muto amona mkiazati babi chacun portera sa croix yaya yo to mokene ko le kan émission ken piana na tinda kyo ozaki libre yo boya yanjora yo zala muto matata po ba sa nono émission biso to mona ngo mame. Donc, si on dit même que les Ken Piana, c'est parce que aux ala qui d'accord. On dit qu'on même pour que nous se justifier pour nani Watanabe Aokelo Mawa, il faut quitter sa charge nuance tout dans tout ya nani ya nani ya Ken Piana. Manique de John pour se faire pardonner na ba péché na ye na boso na politique atanga et sous combat Ken Piana. Eza nini yango. So Ken Piana on passe à ma bande na micro na caméra ta. So Ken Piana on peut na za ki démon. Parce que grâce à Ken Piana, pende boye bani sous makasi. Ba émission na etala maka. Obe ke tina sala émission na Ken Piana et comme na mato ya Watanabe, oye baki. Tomba lo bako za mutema moto ko perdre makamo malonga. Yanjora lelo pena na eno pena to recadrer no maka. Mon po mo konzi ngo bo mo on dirait torchon serviette mo robo. Bo lo wa orchestre na bino, ressources na bino ezare pas mo pao.
Mon père azam taliboso fouté la bino ba biya ba avion, ba leader rebelle bozana boyebi. Mon père mon conduit à moko, bozana ba problème ya ba carburant ya mutuka e ka kofi wana. On reconnaît la valeur d'une personne quand il sera absent. C'est à son absence qu'on arrive à reconnaître ses vraies valeurs. Kofi Olomide est encore vivant, aimons-nous vivants. Arrêtez de venir avec des sales discours pour nous tromper. Des sales discours pour détourner les gens en hôtel à Kofi Olomide. Tout bien comme le prophète de malheur n'a été quand même. Kofi Olomide n'est pas bête quand il arrive à ouvrir grandement ses portes. Il y a un babino. Bino boza on a pour protéger parce que on a vie na bino. Poto c'est rien. Yanjoro la poto wata memingate. Eh Berliv, porte-parole à Tikalio ya nani ya Watanabe comment on est sous nani? Hein? Dadi Bola, Mola, Dadi Mola. Dadi Mola Tikali mais Dadi Mola c'est un licencié si je me trompe pas. Attends, il s'exprime bien, il est intelligent. Mais pourquoi il est resté? Parce que bah musicien, bah censé y bêta musique, il y a un jour musique nini au bêta. Orchestre non mon ezana kutu oza posé mata. Occupe-toi de ton orchestre yaya. Na kati ya orchestre Watanabe ochaka voité. Eza na nze momonte ya wata oyo yanjo hayo yemba ezate. Oyemba na yo to yebi Charlotte Mbanga, biso to yebi Mbanga oui. C'est ta chanson à toi. Si vous avez un Watanabe, pourquoi vous Charlotte Mbanga? Mais non! Nakati orchestre Watanabe, oui, vous avez porte-parole, vous avez ceux qui communicologue, naïe, ole kaka, oloba makam. Mais ceux qui battent au poteau, ok, au sani, parce que poteau, les bosso bakélé, c'est quoi quand bilamba, ma maman Paris batombo qui ba château rouge, et ça qui kaka ba conflit, koto tout le monde ba vidéo, oso panza mbongo, après le bongo, on est allé dans mbongo ba papier, koto yo, ba ko tikela nga bilamba. Et comment qui retrouve une bateau baluka au monde au bamonaote. Mais n'a pas vraiment héritier Watanabe. Qu'est-ce qu'il avait gagné? Tout le bapena vrai. Watakene no mikiliaya. Au baiser pena na moni pena mabela on a commis. Skoyanjo. Et ça la même coup maniquer les John Motema keto. À celle là on a la crise. Après que le baiser qui ba buzz. T'es tout total avec total aquí. Popoto na yo ekene ko panza manke de John na yo mais manke bio apesa ki o makambo mais tant au komi kuna njora o le kana France 24 hein o le kana TV5 yebisanga émission nini o le kana émission internationale o que balanio partout au fond des temps que porte-parole osa ko s'exprimer en français ou en anglais parce qu'il y a une langue internationale. Oh que bah tout nyonso ba Hollanda message côté pano yanjo. Soka ba besoin les caca internet ça te mettre sous poteau. Té yaya. Yo quand tu confie le mida so qui pété en talote. Abi bon, ou ta mémé poteau na tala là. Ou ta kene poteau na tala. Ou ta on mémé ni. On mémé la wata ni. Confie le mida c'est quelqu'un qui il sait comment réfléchir. Il sait comment calculer. Quand il fait ses dépenses Alingara dépense na ça là et aboutir na quelque chose moko ya bien. Si ma dépense na aboutir na quelque chose mo ya bien té. En tout cas Kofi Olomide a zakana même content. À l'exemple kaka ya ba te fait ba tourner na clip né. Non mo bomoni quadre ndeni à s'exprimer. Ça papa quand il fait ses dépenses hein, il sait que revenu est à la telle na dépense oyo. Ce n'est pas quelqu'un qui aime gaspiller de l'argent en bas Kofi Kabarate. Kofi Olomide quand il investit dans quelque chose, il n'a qu'à rentabilité zalanelo quoi na ya sala. Mais vous voulez lui faire de choses qu'il fasse des choses que vous lui poussez à faire des choses que et quoi aboutir de l'autre côté. Non, ils ont gaspillage yanjora. Zalano kana Kishasa yo lobela na oka quadra. C'est peut-être un voyage moko privé. En particulier au Kenya, peut-être bon vieux. En tout cas, ça l'a tangolu, na bimanga moko. Njora, soit na moni peke ana bakino na somba na ngape mapangu, poza no mama lopangu. Na somba na mapangu, njore so sala de akombo na ngai, na yebana na nga, ponga na loba quartier la te pa njore e ya lokwa pa tata na mama na yo.
quartier latin et pas Njora et ça le coup et pas tata na maman na yo. Là vous dire la vérité. Na yambi Njora en émission dernièrement na Cœur Diamant TV na pesi Mireille Uchai Mbote. Njora lobini na kufeli koko na nga. Mami ke de John a été. Ba assisté ngate na ba Prince Babia. Ba leader à orchestre tout on a travaillé. À l'exception de personne. Venez en aide. Mais venez en aide mais mutu oyo ayaka na aide pe apport ya makasi yaka mopao. Mopao nda kundelinga koko na ngai. Yanjo reza kutu ya okosa te ngana obwe na micro. Pour moi na 100% mama si. Ndeko penda Cindy le cœur. Bozo mona basuki yango te ngai. Na zongi sibino pena na ba ikia. Na zongi sibino pena vedike. Tozongi. Na bakata buruma. Tozongi non sima. Na zongi sibino na ba boulevard. Bon mona ba image yango te. Je suis fier d'être Cindy le cœur. Nga pena leka Cindy. Leka mama si. Mounénologie. Pemeni ya mama si. Mama Maria. Ya lo barate pour sasa e kuna biso to ya biso to finga rate pour ma mimi aza biso to soutenir ma mimi kanga bango kota na ba compte ba mona ndi ba finga mo pa o mère kanga bango il faut que to ça l'écran mon boy oyo recadrer mutu sans ko finga non n'insulte pas mais on parle et avec intelligence. Il faut moutou et fongwama. Ngas qu'on a un ensemble c'est un jour. Ngana yo finga un jour à te onimité. N'en expliquer ce qu'on y a un jour. Un jour yo linimi kili. C'est ok. O le kana chaîne nino lo bela mo pa. Yo apporter parole. Bah tu pas na TV5 du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Langue de Voltaire yo penda. Y a un jour. Tolanda yo. Na ba accent nuance. Na tout nina. Pourtant, tu as un monto, le baka, tozo finaka. En tout cas, il faut toto zonga rapenan. Yanjora wata memio na poto o salini na poto. Atambusio batour. On a sani sumo na bato. Lelo komini ni wata longola e. Pour la minute, il y a des légendes de Kangi. Na minute, à part légende, toi en actualité, moi comme maman si. Na ba Didiston po yango nde ba lobela kaka bokadisa na nyonso bolobi po na mopa ko felo mi tango le konie banana e ko felo mi ko nié banana e te po sepeli Sabino. C'est un papa qui sait bien réfléchir. Ko felo mi est très intelligent. Ceux qui plus de 45 ans en musique ou ya sali, il mérite le respect. Ceux qui a à peu près 45 ans, si je ne me trompe pas. Et il y a un leader qui a un nombre d'albums que les Kofi Olomide zaté. Si on a lobby, ma bébé comme dans les commentaires. Quadra a mutu montant déjà yo beta ma solo ne faut zonga. Bon longa ba orchestre na bino mutali bosso bokendo lukaka Kofi Olomide. Et Didio Razana témoin. Le directeur technique. Dete na biso zana ayebi Edidiora soto bito no bimi sababilong na na TV yana interview ko felo mida sali à lobby je partage. Je sais que des fois je peux déraper mais j'ai compati. J'ai un cœur d'aider. J'ai propulsé pas mal de gens. Police ko sani a pasola li moi bimsa mi sopo po bino de botiko lo boko la Didiston yanjoro beti faux yo le la militaire. Nous avons déjà américaine au Congo. Poto rôle la Théanjora et Sopio et Bambio. Na façon comme c'est la quadra au cas où kita bongote. Tout sungara petit bino bois ba petit anjora bozala pemeni anjora. Sungara e. So moni pe sera na péter les plats et te serre le koko beta ngoti.
l'autre fois na moni alifanto abi maman eloko wana koloba ngote et pas loba kité apekisi mère na ye bozaka wana po soutenir apé Christine ngo bozala na ba otindika ka sa ba makambo boya bebana na ba vie na bango po na bino ba vie na ye po na bino sko bino bo lobisa kai na micro o ye moko ko mekolela ke bo exploiter nga bon exploiter un jour, quel bien exploiter. Sur la minute, on s'est retrouvé comme une église au milieu du village. Les deux chemins, un enfant au bout d'une route, trouva tout à coup des chemins, roula son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou bien rester là jusqu'au soir, sur un arbre, une planche étroite, porter une inscription en noir. Mais l'enfant ne savait pas lire. Il dit bon, c'est gratter le nez. La planche n'est plus le dire. C'est par ici, petit Véné. Par l'orgueil, un paysan vient et lui dira d'embarras. Il lui dit, suis bien mon âme, et jamais tu te perdras. Le jeune enfant baissa la tête et contre lui-même. Il est beau d'être conduit par une bête et d'être plus sot qu'un bodé. On a une récitation dans le tangue, on a un chilouba. Baya. Bah on récitation ana bien. Bon qui t'a na ba commentaire bon ba te place ana za la boye. Poto tanga ngo pe kala. Nando linga ngo mingi les deux chemins. Ben allez voyez sur les deux chemins. Ouh! Et là bon mara dans la récitation. Il est bon mara côté le bara. Le jeune enfant baissa la tête et contre lui-même. Et le voilà des beaux mangas. Le jeune enfant baissa la tête et contre lui-même. Et le kosuko yo, yana nya osala ya njora. Kolanda, mutu oko ke kolanda te. Lelo baisser mutu contre yo moko. Tu regrettes maintenant d'être conduit par une bête et d'être plus sot qu'un bodé. Pour moi, dans une récitation, ça tout le temps en kala. Non, bossa na tangi on ba na kanisi sou et surtout lingara ba récitation hein. Ce qu'il y a un jour problème mo ezana yo yaya. Osaka obalobaka sans position. So aweye eye. So aweye. Ce que avantage moi c'est pas mon pao. Ko fi lo midalo kwa maman abino lo kwa papa abino. Aza seul orchestre oyo soro ok ozonga kaka. Ok ozonga kaka. Ko fi mema ka Rwanda vrai ou faux? Yanchoka ki na Rwanda komisina ba Rwandais. La sepela anonzo kana Rwanda. Ye voyage aka libanda mboka te. Ya za wanga mama. Marie-Louisa, vieux bonga na ajini. Ko wendo kolosoy. Na kabila le père. Tate si anouni mine se bukani. Patience et foutaka. Yana batu ba mona ba œuvre na onjo sala. Bazana ngo. Tongo mo un beau matin, Dieu te paye. Ne crois pas que ce kata watana bana mimi na poto no sisa o esa ba chagrin no ba problème preuve on okenda que zonga que supo sa poto yanjora yo ne onzana mtoni la poto ta na ba relation zana ngo ko la poto ta yanjora oko sa ba démarche na yo mon po matimi kili yanjora est-ce que awa kaka atapo na kofelo midango et si au senga audience c'est pas Jean-Marie Kasamba ayamba yo du début à la fin, French na French. Parce que na minute on a observé mon pas au mon continent ndenge déjà ba marambo salamina mama si balibala et tout actuellement mère nabiso Cindy les cœurs. Yo moronjo obenga ke ma Maria. Kofi Olomide Nzambi ndolubaka. Na minute oyo etambola isusu ndenge bino bo kansana te. Oh ya babuzo ba ya babeza finga qui azongi bwe confiant comme na ba vision en fait bon moment bimeli bana mboka bon Kofi Olomide il se sentait à l'aise en face à journaliste wana
Je ne sais pas pincher qu'on fait le débat question et qu'on fait le débat malgré que le fois que Luka a qui m'a zonga mais avec aux zongi c'est des réponses naïe. Ce sont ces genres de journalistes au Koffi Olomide à comme il a bango pour ça. Top genre il y a des communicateurs, na banani na ba porte-parole. Yanjora pe na ba zolo pe n'est pas c'est pas Jean-Marie Kassamba. Yanjora dit bébé à la fin. Yanjora parce que au moins ils le font on la fali hein. Même Sabine Loko, même Warrior Bayebi. Et ça, on va il y a Tokos. Le commissaire Ward. Ce qu'il fallait pour parler là, comment on va anglais na français. Parce qu'à autant on a beaucoup de leader, on va anglais na français bien. A bête à Scrabble aventure. J'en ai acquis là, au moins. Hey, bi, ici, il dit. Hein, oui, bananat. Eh, pour nous on s'habille, nous sommes pas Scrabble. Bah dans la film à qui là, ni bah oui bah Scrabble. Parce que là on met bah j'ai concours, on a bah poto. Sco, Koffi Olomide, on zone n'est pas vieux. Est-ce qu'on se benga déjà? Yanjo rabobé tanata Scrabble. Autant la non capacité à serre. Pour me souper serre, ah l'eau bah pas n'a pas raison. Même si vous pouvez serre non chance té. Pour ça peut-être na ba capacité pe le kana TV5 monde wana à l'équipe na ba France 24 à l'équipe même na ba chaîne mususu ya bianini ya ba chaîne africaine pe o ba présenter ba émission ya ba world de bimali banda mboka à lobela pe net na mito viesco ana Tanzanie ya njoro yo ba memi na Tanzanie o le kana émission ni no lobangle parce que Tanzanie English na English. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Goodbye. I'm going to concert the Koffi Olomide. You come in the concert. The concert is good. Il faut là. Mama sia memi makamumu susu ba nouvelle génération. Watakutu atiki muntu na ye. Oya lobaka français bien. Oya zalaka mayele. Mayele susu ayeko zoya njora. Po kene na poto ake ko sala kaka bakata kata ba o ya bilamba. Te njora. Musique ezo évoluer. Tu vas pas benga fali pour pas orgueilleux, fali azabwe non. Fali pour pas fali peme na muntu aza na noblesse dans le sang quadra. Sobo laneli pena fali bien. Ara batika ba comportement mopao mutako sabinote watana benazongi pepa na yo mokonza spiritas ozomona teke ya njora aolukelo ba problème na vie na yo poza rano bien na quadra so ba va et vient wana yebaka mwasi abomaka libala zonga pas ba parents bomi libala zonga pas ba parents ti okotsa kindoki bana bakomo okufa. Yo réponse na yo eza que bango bakendaka bazongaka nga na limbisaka nanga na talaka na bondelaka mutu te papa trop bon trop couillon bolamu na ope bolamu na mona bolamu ekotsa mutu mabele na ndenga mabete to lo ba vérité atofinga mutu te. Héritier Watanabe, il faut réfléchir papa. Autour de toi, vous avez besoin d'avoir de personnes dignes de confiance. Est-ce que Olingoba la moi si okaka ayaka libala so esimbita bimi so mikolo na moni mobali na mbongo eza ki matérialisme yanjo raza matérialiste. Donc so na minita na mutu ana sana ngoto bosani bolamu nae. Koffi Olomide na ndenga tamboli libanda mboka na moni te pena yanjo a place au vandi. Au sali pena ba analyse mon pena correct. Même je te jure oyo. Nga pesa ki ba tout devoir. Na émission na ba livre na to check un titre nini ba ke ko luka kuna. Na ça qui description. Là je te jure. Mais via Leli. Maman si a Leli. Abimela ba obet mais borano beti en tout cas. Merci beaucoup pour la promotion. C'est ça. Na musique to comme na ba stade mo boyo sala ba analyse ya ba nzembo ya ba star na biso. Neti nga pena bo nga ka na sala description ya mo pao.
parce que nana ba contrat na nga na ba makam na ngai na mama si na bina quartier la tête mais na mama si wana mère na nga sœur na nga ngasko na oya pena donc petite na ye ndeko na ye oya pena ko pesela yon bo mona ba biso bela ba cheve pena to kati pena donc to se maquiller te mikolo pour sans maquillage le ba mona na ba interview mususu ne boko mona na ba plante mais quand la Congo c'est officiel awa mo pao na mo pao boy sa mo kilina yo kufa à lire oyo mama si comme memela mouvement oyo il faut battre ba logique maman si habillée chérie tu sais qu'on soit un bébé et même je pas immonté hein papa nanga hein biso to lingi tango batu ba koloba biso tozo percer chérie hein en tout cas la minute oyo il faut tozo bateau basa compétent bateau tango oloba to sentir pena makambo eza bien mais ça te que mutu muka banda ya kazo finga mutu que légende désolala bino il faut pas pesa bateau elengi ya kolinga légende bino il faut pas pesa bateau elengi yanjora il faut ça ba challenge ya banzembo wana yangonde so ape kuno komi chauve souris ba wanga nyo na quartier latin na nango mtalobaki o berli po d'assistant na ngalelo na bosani kombo Henri japonais Landry japonais nalandika akuna Landry japonais njora za sous na quartier latin te yanjora est-ce que ba nyonso na lina tuna yo sko yaya bando zala na mopao est-ce que senga ta mopao te poursuivre ba étude na yo pour biso nyonso to lukaka ko apprendre neti nga pe na bwena ne lo mona lela na vie na nga pourquoi cause avocat te nga il faut na ça droit en dehors du journalisme il faut na ça la droit pour ba dega ba mbanga o to ana ngoso ba kisi droit likolo o yebi pe na ba article nyonso to saka na ngati faut na ça droit lelo pe na nga pe opportunité pe abona mo pa no senge mikilité no ba vie na mata kampa na pesi bana nyonso to inikin mbote ba bianco hein kin nini inikin bo moko na pesi bino nyonso bana bo moko mbote wana na mona ba donateli les déclarants kuna na mona ba impeach kuna na mona ba Achille kuna na mona ba maître Petrus kuna na mona ba za tellement ebelé kuna na mona ba Jack Bauer Jack Musonzo les papas de bébé réel kuna to mona ba za tellement ebelé po nga pena na simalanga inikine ba bianco aussi minga ki kalungwe kiti mama miti aya ka terrible nga peno simbinga ki kalungu kiti nga pena ba bianco ka ya inikine boy yo nani oboya inikine yo nani oboya inikine bisika ba evariste bo shab bisika ba matata mponyo ba uta hein ba cadre miné na mboko yo ba vie na nga ba Denis Kambai AP à son âme Kenzo le coréen na pesi ba maître tout ya taekwondo kuna na mona Julien Botala tala mon vieux ba salam na yo nga pena fara boye na mo pa mama si alobi na nga bon petite sœur na nga sengelo ko moko boye et pas vieux na yo na se vieux na lina matayinikin na posan saka droit na saka droit na kemba penali kemba na inikin droit parce que les études ezaka fini même ba mo pa wana bana ba études ba osala ti lelo bako ba fali pour pa wana mérité Watanabe a outé ko présenter à son diplôme d'état 2022 hein na outé ko son diplôme courage bravo à l'artiste l'âge d'apprendre ezalakate ikisi njora bisiko lingba komisa yo zonga classe ser nanga sala yo na biki oko fâché au péter les plans mais madame non biso ya vrai
babunda na mutu ana buku te mutu atondisa buku na mutu so yene bitumbo bambana ser zongela buku esala yo un jour na bombe la rabino misu pona rabino soni te liso caméra la soni tellement toke non élément oyo berlive oyo berlive nini yango to antana bisut yo mokata nga bwendeni tokata babaliko mbugala kuta kasi koteka mboka te berlive abila baobe tokendaka koshite me nalingi abwakela bino no élément o kokoba olingo na biso kokotaka te etalaka nona miso makambo na biso kokotaka te kotikala nona soni koyoka boyena lendi madi jeni komona tozongani nazomeka koboya yo mema souvenir ezobendanga kaka bolamu elekaki ebele nazobanga kolinga moto mosusu ntango mosusu nakozwa oyo aleki yo nanga te na prefere nabongisi ete yango etingami nzete na yekobota aza na probleme papa na mama baza na probleme kata mwasa aza na probleme ebanoko nakuti probleme yango na bomi likambo nanga likambo bolingo na ngai motoyeba te Mohamed moleka alisi moleka motoyeba te et voilà de retour sur ces plateaux moto nyonso aza na problème ya love nazomeka koboya yo kasi basouvenir ezobendanga kaka bolamu elekaki ebele ya njora kofi asaleli bolamu ntina kokundela okoko na yo kobosana yango te okosenga lelo wata poto me wata tindelaki yo mbongo te na matanga mutu oyo apesi yo libanki kobwakisa te mpo na mutu aolako éléphant Koffi Olomide malgré ma benaye, mais il pleure avec les autres. Il sait comment compatir. Bon landanga bozawana bolongwa ba orchestre ba leader na bino. Boluka mopao naza source de provenance na bino. La force. Ana ma benaye oboko loba. Kota mutata afutela bino ba billet ya ba avion. So bolingi to ba disco kotanga ba kombo na bino. Mama sina loba to na loba te. Mère alinga akimia wana mama Maria nga moko petite sœur asindi le cœur na esko ko s'en charger banya mulenge tu boloba nga na zambino tozawa boko finga ngai en aucun jour mon finga bino mais non yaka ko recadrer bino parce que beau parler ne sert en rien il faut que loba makambu ozo mema batu na nzela colonel Mimi kanga bango naboka nini olinga bango mingi babalika bugala kuta kasi koteka mboka te kisi njora bongola motema me quartier la tempe lobi yo lisusu te héritier Watanabe pona makambo biso to lobi pona kisi njora Kisi njora lelaki poto ba poser une question na plateau réponse non ezalaki nini batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa liminoté a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow